Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, que les dieux de la Bible vous bénissent partout où vous êtes. Aux occasions, il y a la kati ya chaîne Nabiso Bon Samaritain TV, puis la Nabiso na espace le Facebook Le Bon Samaritain. Nzambalola aibako pambola yo apambola motunuso bisika azwami au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et pas etoza tozo sambela tukanyimi suna biso tobondela au nom de Jésus-Christ. Père, tobondeli na kombo na Yesu Kristo. Ba nyonso bazi occasion ya kolanda biso Nzambe papa bisika nyonso baza la béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, tozo kabola na mama na likambo les causes de malédiction. Les lois batebele ni baza komituna bazotuna mituna bakolobaka ete pasi nange utuwa. Pourquoi na mona pasi oyo? Pourquoi douleur oyo? Le collège Jérémie alobaki pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Est-tellement continuelle. De la même sorte développé batebele baza koloba ete baza komituna mituna na ba koloba ete source ya malheur ezawapi. Pasi oyo utuwa. Yokana ebisa yo toke komona na kati ya définition des concepts. Les mots malédiction. Malédiction, c'est scindé dans des mots, tout le monde mal, et puis tout le monde diction. Il y a des mots, où ils ont la kati, na maman ni kaboto ni to kabola mal, ils ont parole prononcée, et diction, ils ont malheur. C'est-à-dire, tant que la malédiction, il dit que parole de malheur prononcée par quelqu'un, c'est-à-dire maloba mabe, ou balobi, il kolo ya moto. Il y a une malédiction. Donc, quand une malédiction, comme elle colle à mon côté, ce qui est la cause, il faut qu'il y ait une cause. Où ils ont ça que moto a démiré dans cet état. Bien aimé dans le Seigneur, il y a un temps où tu as plus d'effet, cause, mais tu as dit que même abisso, tu as pas cause soit. Tu as le lendemain, il y a malédiction. Tu as la malédiction volontaire. Et tu as la malédiction involontaire. C'est-à-dire, par rapport à la malédiction involontaire, et la malédiction au moto a côté na volonté na été. Et tout ça na mokana na Genèse. So tout ça na mokana na Genèse na chapitre 3, na verset 16 à 19. Tout le monde était Nzambe tata après avoir crié ma union soit ça qui na mokili a sali moto pe a passé dans la carte jardin. Nzamba ebisa moto premier Adam a yebisa dans le biete na tiebi loko nyuso eza na kati bolia mais sauf mbuma oboliate. Mais Bible le biso était pendant que Adam et Ève bazalaki na kati jardin mais bazalaki séduit, la femme était séduite. Moi ça bazalaki séduite et dans la serpent recommandaki moi c'est alia mbuma. Si mana moi si kolia mbuma bien aimé tango moi salé amekisi mobile ali nana li yo pe fomeka. Mon père ali a simana bango kolia mbuma ba découvrir que baza bolumbu. Et après savoir qu'on découvre baza bolumbu, Nzamba ya na retour, Nzamba ya koluka mutu. Dieu à la recherche de l'homme, tant Nzamba zo ya kotuna bango, abenga Adam, osawapi. Adam lobi papa to Nzambe to bombami. Adam lo baba bombami toza awa. Nzamba tuni Adam o. Eloko ni de l'accélérité ni loko ke loko bombam. Bino nana ebolembu ba onga na pekisa ki bino. Nzamba tuni Adam. Est-ce que bolembu mona pekisa ki? Adam a tout na bandi ko accuser Ève. Alors dit moi je suis au kingai. Nangamba Ève va accuser Nyoka. Nyoka ne muta sebi ngai. Bien aimé dans le Seigneur après avoir simana bango ko yeba ko kuya na lisumu. Tango ba ko na lisumu nzamba pese tout. Nzamba yebisa mobali okolia na mutoki na yo. Nzamba yebisa mwasi yoko bota na passe pe vina yo mobimba oko dépendre na mobali. Zamba yebisa serpent olia poussière mabele po kotambola kana libumu na yo. Nde Zamba kitisa tumbo. Et tumbo Zamba pesa une malédiction. Zamba kitisa parce que bango babo bato sa mauvais côté. Parce que bango ba désobéir na mauvais bazam. Et cette désobéissance est même malédiction. Ya lelo biso nyoso na sena moy. Biso nyoso na sena moy tozana kata lwa wana to liaka na passe. Ce que l'ouki te oliate. Ya Nzamba yebisa moso okota na passe, basi nyoso bakota na passe. Moi si mokota bota na kimia, moi si mokote akena bota sa yo ka douleur. Moi si nyoso bota na douleur ya fantuma. Pourquoi? C'est parce que ça m'a comme Nzamba loba. Et batu nyoso le bakota na kata malédiction volontaire. Ouais, ça na
volonté na bango. Ya ezala volonté na bisoté. Ezala kape volonté ba koko na bisoté. Mais c'était le péché d'Adam. Les sommes ya dande bima batu lelo ba sibi conséquences. Lelo mutakolia na facilité. Il faut pour mutale il fa sala. Pour mutale il fa toka. Moi si na libara to moi signos. Oya sana zen. Pour que ne kobota il fa yo capaz. Il faut gangalela. So qui a l'élite, so qui a gagné ta obotati. C'est ça. On zaba tchaka no kole tout. Lelo ba tu souvent sibi ramo. C'est une malédiction involontaire. Il y a dans la carte Biblia. La carte Biblia dans la Genèse chapitre 9. Na Genèse chapitre 9, tu vois Noé, si mana Noé comme la masanga. Ameli vino, Noé ameli vino langwe. Tango Noé langwe. Atikali bolumbu. Bibelobi, nesem mona Noé. Aya mona bolumbu ya tata. Abanda oseka. Akeko bete la bandika na ye. Cham na Jafet. Alors bien te boya kota la bolumbu ya tata. Jafet a dit non. Cham palobi non, tokota la volumba tatache. Mais bango bakamata manto bakena bakuvwa. Bakeko couvrir nidité à tata. Babito comment la nidité à tata parce que c'est interdit. Mais lokola sema mona, simana Noé. Tango Noé asilisi ba mkutina ya masangisiri ya. Neba bete la Noé li solo ya diseke olamba kotika la ibolumu mutamona volumu na yo mwana yo sem. Esika Noé ala kela sem. Noé kenda la kela kana. De la kane koti na malédiction involontaire. Malédiction elatikana lisumo ya salati. Kana te mutamona kilite ya koko na ye. Mutamona nilite ya koko ya kana. Ezande mwana esem. Sem na mona bolumba tata na ye. Mene sikaba la kela sem. Tata la keli mkoko. Kana bozana modi. A bozana esclave. A koti na malédiction. Otozobenga malédiction involontaire. C'est ça les camboyo salati. Batu musunde basala. Yo silikos. Yango boni shelema lobito ko basuri lo baote. Batata la biso balia kamanga ngai. Boko biso bana mino biso salangai. C'est-à-dire que ça va conséquence sur la ndalabat. Motazo kota na kata pasipo esaite. Motazo kota na souffrance. Motazo kota na kata malédiction. Na likambo ya ébélité. Yango tolobia te une malédiction involontaire. Malédiction volontaire, et ça, les cambo au moto, à salité, et ça, les cambo moto à salité. Ton son qui n'a qu'à Abraham, dans Genèse chapitre 15, ton moni ou Abraham, Zamba solo Abraham, aïe, c'est qu'il faut sacrifier. O kamataba bête, o kamataba vosso, banyama bandeke, o ponze la nameka. Yo kabibelobi, Abraham après avoir écouté Dieu. Tamba linya bana offrir à épargner bandeki. Nzamba sepelati. Nzamba yebisa Abraham lokola yo selo ngala lobite. Descendance na yo ba okele baum. Ba kokoma baum d'Égypte. Ba umela pendant 400 ans. Ezala te ba bana mutu basala lishu. Bana te mutu ba désobéir. Mutu ya désobéir zanda Abraham. Mais banati ba sibi conséquences. Et ça te descend d'Abraham. On va continuer la malédiction volontaire. Il y a des malédictions volontaires ainsi que des malédictions involontaires. Malédiction involontaire, et ça dit kambo mota salité. Mais à kotiango, et ça m'a comme sous à kotiango kokota, et ça m'a sous à kotiango, ce sont des choses et l'on parle à la génération future. Ma kambo ba koko kalabasala, nebino aussi des conséquences nango. Bon continue à kata malédiction involontaire. Les bandes à malédiction volontaire, n'est recommande à ce que malédiction volontaire. Bien aimé, malédiction volontaire, et ça, les cambo, oh, yo monta sa conscient. C'est-à-dire, monta ça, les cambo, ya yebi. Donc, yé mon pas conscient. Alors que j'ai fait ça. Oh, la Bible dit, tous son péché sont prouvés de la gloire de Dieu. Il y a les sommets qui sont kembo. Monta continue à kata péché. Monta continue à kata l'issoumu. Tikana ebisoyo moto oyo akoti na kati ya lisumu asako yeba komi koti sa kati na kilimabi. Bien-aimé dans le Seigneur, malédiction volontaire, nani aza auteur, c'est la personne, l'homme lui-même. Moto yemoko aza auteur ya malédiction. Ya otikana ebisoyo bien-aimé par rapport à malédiction volontaire. Ce sont les actes que l'homme pose. Et ça va acte moto opposé. On dit acte moto opposé. Musalo moto sala. Il y a modèle de la. N'a pas ça exemple.
Donc la moto oyo alikamati azwimbo ga muninga. Yaya ok na defambo ga muninga, yo defambo ga muninga. Obi defsanga muninga ba defsayo. Mais posons sur nga ozon sate. Et comment ça va benga yo comme la blé maluba. Yo kala defsayo bien aimé. Malédiction sans cause ça sans effet. Mais avec cause ça n'a effet. Ce qui moto yo zwili makambo. Alors bina badolo ba maluba pour les kozwayo. Yango poezo yo te c'est le futanyo. Donc malédiction volontaire et ça va effet et ça acte au moto yemo quoi ayi ko posé yemo ka posé motako ki ko kota na malédiction volontaire à travers mes paroles tango moto solo ba maloba ya négativité na kati na monoko na moto bimisa maloba ya négativité kati na yazo ba kenga na bongati moto yazo ba ke biso makilama ya mabata moto lobi ke biso to ya otika bango tongolo bani bango ne ba betani bakuna zembi ya tango motazo prononcer la parole ya lolengo motazo bimisa maloba ndengo asako mikanga yoka bibeli la mort et la vie sont au pouvoir de la langue oyo motazo tatola ya mago ezo salamela yi ya bona lo ijo balobi oyo nazo banga ya ezo koma oyo nazo boya ya mwende ezo koma ya tika na yebisa yo monoko ne ko pamula yo monoko no pe kola kela mabe lolenge na yo ya badir na yo lolenge na yo ya kolobela e koki kofongola vi na yo que lolenge pe ya koloba na yo kokanga yo et pas va tolobi malédiction volontaire oyo moto yimo kaza ote na acte à poser pe na ba parole à se prononcer il faut contrôler les paroles oloba nini pona yo loba nini qu'est-ce que tu dis maloba nini bimana monoko na yo est-ce que bimisa maloba ça positif est-ce que loba maloba oyo kotonga vi ya batu est-ce que loba maloba oyo kotonga yo moko yango bibelo bi veille sur toi-même et veille sur ta parole bibelo bi kengela pona yo moko kengela pe pona maloba na yo parce que maloba ne kotombola yo maloba no pe ko kitsa yo yango bien aimé yo kana ebisa yo malédiction volontaire et ça oyo moto yemo kaza otena yango par rapport ya lisumu asali et par rapport ya maloba zo prononcer yango il faut veiller Bible marcher dans la crainte de Dieu. Dans l'Église Salobi, à chaque moment, sanctifie tes amis, que lui ne manque pas sur ta tête. Il y a un seul présent très important. Il faut à chaque moment, Katina yo veiller sur toi. Il faut pas communiquer la Katina yo moko. Veille sur toi et veille sur ta parole. Bien aimé dans le Seigneur, malédiction volontaire, l'auteur c'est l'homme. L'auteur c'est la personne. Par rapport à l'acte. Par rapport à ma réaction, par rapport à ma attitude, par rapport à ma gisement, par rapport à ma parole prononcée, et par rapport aussi à ma dette. Bien aimé dans le Seigneur, nous avons la grâce. Il y a tant qu'on a une parole de malheur, c'est aussi une mauvaise parole. Et ça, c'est une mauvaise parole. Il y a maloba sous ça, mais tout ça, subit conséquences en malédiction. Il y a maloba tata bimisa. Tata bimisile maloba mali kende totala yo simba to mona yo bota to lo totala yo ta maloba yo ba bimisela yo yango il faut veiller aussi tango ba loba maloba pona il faut veiller na maloba maloba nyonso tout ba betela ngo baboko maloba nyonso tout ba sekela kango maloba nyonso tout ba ndima ngo mais ça la maloba busuba telemela kango maloba nyonso za pona lipango lina yote maloba nyonso ko contredit destiné na yo batelemela kango mais oyo eza pona bolamu na yo nde babetela yango maboko oyo eza pona destiné na yo yango nde bapuyaka yango tikala biso bien aimé tu dois veiller sur toi malédiction volontaire l'homme qui a l'auteur moto ye moko tala tango ozobima na mobala bato tango obima na mosa bato ozobima na ba oyebika mosa bato mobali ozobima na oyebika mobala bato yo moko ozo akimile malédiction. Parce que tu as fait ça. Tant que tu as sali acte aux accumuler malédiction. Yo zo kota la katabila kelmabe. Kono kano kote na kata malédiction volontaire. Na kata malédiction volontaire tata zate. Malédiction volontaire non valati. Malédiction volontaire qui ngandi wana zate. Mais l'homme yo monde mzoza lote. Par rapport à ba acte opposé. Tant yo ko longolise. Na même pas comprendre encore d'autres tant la malédiction volontaire. Il y a dans le chaîne ce qu'on longola c'est ba 4h30 trop de débat moi au fait ça nana ça au terre ya malédiction yimoko par rapport à cause par rapport à acte opposant les mêmes malédiction
yango tikana biso toana malédiction volontaire mpe tona malédiction involontaire. Involontaire eza onga na sali te na kuti yango kokuta. Mais j'ai aussi la facilité à Obimanango parce que Bible dit dans mon kanda, dans Jean chapitre 10 verset 10, Bible dit les voleurs viennent que pour dérober, gorger et détruire. Bon, yiba ya ko yiba ko boma pe ko be bisa. Mais Bible dit kolona biso Yesu Kristo aye ki pona ko pesa biso bomoy. Yo kana biso bien-aimé. La Bible dit aussi, notre Seigneur Jésus-Christ, il est le chemin, la vie et la vérité. Même au côté de la malédiction involontaire, au côté même de la malédiction volontaire, mais il y a un remède. Oh, Seigneur, ce n'est que Jésus-Christ. Tu crois en Jésus. Tu places ta foi en Jésus. Tu marches avec Jésus. Pendant que vous entendez pendant que tu es la seule maître du Seigneur, il y a beaucoup de choses. On reconnaître que non, bataille de Toulouse. On reconnaître que la coupe pour nous. On reconnaître que assez quoi pour nous. Car la Bible dit, mon canal Romains chapitre 10 verset 9. Bible dit, ceux qui te contactent dans la monoconabiso, Jésus Christ a coupé Zamba c'est que quand tu n'as pas coupé Robika. Et quand tu crois ça, Yaya obima la malédiction volontaire. Obima la malédiction involontaire ainsi que volontaire. Yamon tikana bisayo les seuls chemins. Les seuls chemins. Les seuls chemins. Oui, comme bibiso na kati nango na kati malédiction, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, qu'on peut sa matrice na montunyo sotote. Bien-aimé, qu'on yoka te, mais place ta confiance à Jésus. Bible dit, ceux qui placent leur confiance à l'Éternel sont rayonnés de joie. Bato va placer foi na bango pa na Christ. Bango bazo ngenga na esengo. Ya wati kana so moto sengelo tela mutema. Moto sengelo tela mutema c'est Jésus. Côté la gauche te. Côté la droite te. Mais fixe tes regards vers Jésus. Yaya, quand on parle de malédiction, tant qu'on a la malédiction, c'est aussi une condamnation. Tant qu'on a la malédiction, c'est aussi une condamnation. Il y a tant qu'on a la malédiction, tant qu'on a la condamnation. Moto ya malédiction à condamner. Moto ya la malédiction, il n'est pas libre. Moto ya la condamnation à vivre vie normale. Parce qu'il est condamné. Mais laisse-moi te dire, malgré qu'il est condamné, on a personne qui va remettre du balamoko. Bien aimé, nous sommes le remède. Mais parmi les remèdes, il y a la condamnation, il y a la malédiction, il y a Jésus-Christ de Nazareth. Les 5 personnes, on a présenté, on a il y a malédiction, c'est Jésus. Il y a il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, les dieux de la Bible, à ça la grâce, à ça la faveur. Tata, la bonne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tika va tenir sur la nimisajo. Boli mon ayon sabe na asoso le savamo. Peba bima na kacha malédiction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.